L'histoire du jour na Dikina TV. Njuzi a vengé tata ya bana. Bandeko na ngai. La vengeance, c'est une nourriture, un repas qui se mange. Ouah! Manjuzi a vengé tata ya bana na ye. Suivez l'histoire du jour juste après la pub. Oyoka. Ndenge nini mutu akosala nini kovange tata ya bana na ye. Mokili ebengi mwana mabe, mokili elobi tata ya bana limbisa abobokola bana. Manjuzi alobi mpona nini kaka. Nga nde fo nayebaki naza na bana na ye me ye atikala ye koyeba te ke tobota na ye. Juste après la pub. Hello kwango bozelaki eye lisusu 50% ya solde au lieu de 20 euros. Les 200 premiers clients barozwa na 10 euros. J'ai 8 couleurs noir. Benda beauté te yangoyo. Benda beauté rouge noir 10 euros. Naturel ba o ba somba ba yebi rouge noir botala Dikina nda bwakami c'est du pétrin ya commandé 10 euros solde à 50%. Les 200 premiers clients seront servis ya keba Moussaka eye balobi jaune 10 euros ya sala provision ya garde-robe ya garde ba periki ya mwasi nde divergence Moussaka nde Moussaka ndikina leki amana patience mwasi kitoko ya couleur jaune nde makambu yangwana to bwakami na marron entre ma di chocolat pona biso to lobaka lingala choco ya marron nde marron erataka te ndikina ya bwakami na marron 10 euros au lieu de 20 euros ya pesa commande. Les 200 premiers clients seront servis na 10 euros après prix ekozonga normal wana to ana jaune noir ya mikolo yango wana deta yango wana jaune liboso noir na sima ya pesa commande 10 euros ya pamba ya pamba ya bourre. Tobwakami, je m'en fous de vos avis. Wana eza couleur orange, kombo nango yango wana yaya. So bio bwakama, ongenga koleka sanza, couleur orange yango wana. Tala nde Dikina mbwakami yaya, nyoso kaka makambu. Pesa commande, tozana 8 couleurs, blonde, noire, choco, un rouge noir, jaune noir. Bomoni ba photo eza ko circuler yango wana, donc yango nde makambu. Ce qu'on commanda qui noir, on commanda qui marron la fois passée, tiens moi orange, tiens moi rouge noir. Ya ezara na mundu qui tia lisa, c'était muta aussi mbelo film pour la ti blonde à thé. Pourquoi pas essayer les corps? Bonjour les champions, j'espère que vous allez bien. C'est la vôtre, la championne, notre madi. Dikina donné kanda ono tete la kema fumbe. Gros coucou na babone, nyoso Dikina TV sika bozali. Et j'ai dit bienvenue à nouveau abonnés, sentez-vous à l'aise. Sens-toi à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Même aux nouveaux abonnés, aux ali solo yaya, numéro yango wana benga, okozala vraiment dessus des. Bongo bato ba supporta kanga ba soutenir kanga spirituellement, financièrement, physiquement, nzambe na ngai bana ko pambola bino sans oublier fondation. Balobi ba yebate ba sani ba sutuka. Ah ben voilà. L'expérience nous a appris à faire quoi? Yako bomba. L'expérience nous a appris à faire quoi? Yako yeba na kokanga monoko. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de jaloux qui sont là, qui lorgnent, qui guettent pour vouloir quoi? Pour vouloir faire le du pétrin. Bande koba bolingo, manjuzi avance tata ya bana na ye. Alobio, leki, la Dikina, la championne, mama Dikina. Ngai na ye kobeta lisula bolingo na nga. Na yebi te soki na vie eza na moto a vivre humiliation yoki ba pasi ya bolingo neti nga na bima mezala na nka ndenge wana yo komona pasi no eleki merveille na omona ya ye eleki o Benita pe omona kuna ya ye esalaki du pétrin donc kuna fali ba ekoko omona kete mobali naza penza le satana le plus de satana du monde abima Dikina na 49 ans na 49 ans papa abana nga za na 50 ans toyebani touti esika moko neti kaka ngai na ari matumu na boye donc toyebani bango kuna biso koto oyo bandeko nzuza alobi toyebani na tata bana na nga mama Dikina oyebi ke awa likambo loka bafamille bayebani ekozala malamu soki bayaki epa na ngai ayebi ke te naza mwasi malamu nauti mpe na famille moko ya du pétin te famille moko ya bien
bandeko bandi kobota ndeko na biso njusu alobi mama dikino oyebi kaka biso bana basi eza ya kilelo te neti bana lelo ata aza na 30 ans abali na ye te esalaka eloko te me ngai na age na ngai mpo na epoke na biso soko so oleki 30 ans mama nano obali te batata mwasi batuna banoko batuna bavoisin na basoso na mabato kaka kiu otuna alobi nini soso alobi ozotuna manjuzi ozozela nini mpo obala manjuzi aye koya poto boyebi mutu na mutu azalaka na objectif ya vie esika azala nazobundabunda bande soki kobota te nakende kaka na nord nakende kolumbila kuna nakende kobeta bango loka mabata pra na sisi ebi mama dikina na okutana na mobali oyo aza papa bana nga yaya na Kishasa azalaka mokolo na nga mpo nga na 49 ans ye aa na 50 ans epuis nga naza na 49 ans nano nakusi 49 ans te nazokokisa 49 ans na nga na mois ya novembre ye aza mwana abotami na mois ya février donc soki otali donc nakoloba donc ntango ye abotami nga nano nabotami te akoli atamboli me awa na poto mama dikina nakomi mokolo na ye nani azoloba ngo mobali azoyebisa bamakango na ye mama nasali boye longola bwaka ozotala kobi libala nazwi na pasi libala na bali na 18h45 nabatela kala mingi te yesu aza koya quand jésus va revenir bientôt akutanga ata na libala na ngai bandeko ndeka biso basi tokanisaka abundi mobali kindumba nde kindumba bandeko kibula nde kibula yo somona mobali akenda kotonga mama ya bana na ye epa makango longwa kuna ya mukola mobali nani ayebi yango soki mobali nde ayebisi ete nakoyabwe na koafronte mobali bibongo na kosi na bi atuka solo ngai nzuzi lelo na poto nakomi mokolo nao mpo nini wa mutu abilobela boye eza nango problème te boyo oyebaki teke nazalaki mokolo donc wana ka mobali adiembeli na bamie connaissance oyo ya poto bayebi ke te nzuzi azalaka mokola mobali nzoka bato bayebi biso depuis Kinshasa bayebi ke ya wana mokolo na nga na nsima na nga na accepta nabike te nalumbila bana na nga mutu na bali na retard na prakata bana bona sani na silisa yaya Dieu propose l'homme propose Dieu dispose naboti mwana liboso na baproblème ya mibale nazofanda kaka ofandi otalobi ekendaka bongo oyebi biso baconseil tozwaka eza kaka nga motema mama dikina eye kosala mobali aye oboyanga mobali aye oboya ngai afandi mpenza ndako moko na fi moko akotaka Grèce ntango akomi na France nayebi te so bolingo ngo esalaki ndeni donc confirme mpenza mwasi na mobali mama na nga akenda mpe adota mwana mwasi wana donc bambwakila na réseaux sociaux la fille mpenza aza bafille oyo soki mpenza oza likango ne oza mbanza na ye yaya pika pende mama dikina bafanda pendant 5 ans et la fille azalaki moins âgée je crois koza na ba 35 ans 36 ans boy donc aza mpenza moins âgé ke nga plus de 10 ans naza mokolo na plus de 10 ans mobali aza mpenza mokolo na ye mpenza mama dikina bafandaki bakontinue kosala bahumiliation batapage na bango so bakutani na mutu donc omoni mabalo babolingo bozovivre mpo bolakisa bato kete bino bolingana nzoka na kati eloko te mama dikina nzoka ye mobali na nga tata ya bana na ngai naloba mobali na nga te tata ya bana na nga na fille wana autaka Grèce fille wana mpe aza mpe ka mutu batia bampese neti tata ya bana na nga bar nde bar disco nde disco feti nde feti nganda nde nganda terrain nde terrain baboti mwana oyo moko la fille ana bana mosusu abota atika na ngula mais aza congolais na biso ya Congo alekaki kaka ngula ndenge ezalaka kaka lekuna akendaki mpe abali aboti atiki mwana mpona koya nzela poto mama na nga kibali zuti na biso ya bakongo nde esalaka mpe des fois mibali bamoni na biso fille wana yaya soki amoni clair te akokanga mobali na pantalon so isagi ata baza na terrain bakobanda kobunda koswana kofingana mpenza donc bamakola tata na bamakola mama na yo mama ngai nayebaki te ke mobali na mwasi wana esi baboyani mobali azosupporte babétise ya mwasi te mwasi mpe azosupporte bambétise ya mobali te namoni kaka mobali akomi mpe présent na bana akomi mpe présent eto akobenga te naza koya bana bakita ka ndenge wana moni ke mobali achange mama nzoka changement wana mpo esi baboye ngai mpe
natikalaki so nabiki nalingaki te nalingaki parce que 5 ans yakendaki wana eza ebele mais par rapport à l'éducation ba caractère ozomonaki te nakotisa mobali na ndako nazali vraiment na besoin kozwa temps na nga mais mobali oyo tokutanaki na azalaki bien mais ye azalaki pressé mpenza ke afanda na mwasi babandela vie parce que ye mpe azalaki mobali oyo amonaki makambo na ye na bolingo donc ntango toyei kokutana na ye ngai nazalaki prête te ngai nalingaki te tozosala makambo na biso ya kobatama malembe ale toyei kosala nini toyei kostabilize relation na biso mais ye azalaki pressé donc buka lelo ozeli ata mwa 3 mois ale bofandi ensemble mpo na ngai namoni ezalaki très tôt donc yango wana nazalaki oblige ya kosala nini ya kolashe ye alobi mama ntango etindeli ye kuna aye kozongela nga nde nazoloba ngai na 49 ans ye aza na 50 ans depuis 49 ans na nga eza age ya Kinshasa awa na poto nakitisa mwa age na ngai donc mobali oyo naobetelo lisolo wana mobali oyo ngai naobetelo lisolo wana ye age ne ya solo aza na 47 ans ngai awa na poto na ande na 45 ans naokokisa 45 ans mbolo donc nalongolaki mwa 4 ans donc na age na biso ya solo garçon na bima na ye ngai nazalaki mokolo na ye azalaki leki mais otikali jamais mpo ya koyeba mais jamais ke bande kodéranger mpo ngai nazalaki mokolo jamais elongolaki eki mobali na ye te donc asimaki age na nga mpe na age na ye mais moto aza mokolo na nga azoyembake nga nde mokolo na ye mama mobali azongi ndako mpo eloko eza liso te mobali azongi ndako mpo babengani ye mpo ye na fille wana bakomaki kofutela epai ya camarade connaissance ya fille wana akenda soki mboka moko boye ka ndenge ezalaka azwaki mobali ake mboka mosusu kofanda ndako na ye apesa camarade na ye ntango esimbi te babengani mobali azangi esika ya kosala nini ya kofanda akoma ofanda kai mpa bacamarade ndenge ezalaka sikoyo azalaki oblige akoya kobongisa na nga mpe subulu mama na nga nalobi nzambe asali nini ayanoli bapriere na ngai nzambe ayanoli aexauce priere na ngai mobali abandi koya abandi komata asengi tobongisa nabengi mama alobi mama botinga abi mais non manjuzi bongisa kaka bana baza deja na kati donc bongisa kaka aza tata bana limbisa bosala nini bofanda mama dikina et pourtant sikoyo na temps oyo ya 5 ans oyo mobali atikai nga nakomaki trop exigeant nakomaki trop regardant donc bamakambo oyo bande koleka oyo bande kosala babétise bande kosala na osupportango lisu te babétise abandi kosala na osupportango lisu te donc mobali yango azalaki motu oyo ata fandi na bana ata toboti bana misato yo le mosusu mama oya outi mosala okoma ba 15 heures mobali azalaki na ndako mama na nga ata pata pamba oyo asalela bana osala te ata biloko na bino ke asalaka ebolia te on n'en disconvient pas bato balobaki te bongo na afrike te na afrike mama dikina okozala oza na leki okozala na mwana mosala azosunga eza ndenge mosusu me na mboko ya poto na bana na bastress ya misala ifo tosungana me mobali na nga bande kosala yango te lokola nga mama mobimba nga nde na bota zaye ifalaki ekende ndenge wana comportement wana naokoka te nga nazosala aofanda wana aosala eloko te ube nte ye soki akele mosu asali na pokwa aosisa ba 20 heures okoma ndako ba 20 heures 21 heures moins aobengela so est-ce que moyen eza tokalingelaka makayabo mama diki nakomi koboya wana esi tozongani ntango ake azongi nakomi koboya nabi te naza ya kolimba pourquoi parce que aza mutu moko ye apesaka te alingi akozwa aza mutu moko apesaka pe te alingi akozwa mama na nga epuis apart wana ye mwana motu azobetela tolo mandeko so na bino ayebisa bino papa bana na ngai ezaka kokangaka motema kote penza ke oyo niatakansi penza nde mobali ayeba kosepelisa mwasi ayebi te ayebi na ye kosepelisa mwasi te me munoko kaka bayombo ebele bafiere ebele me penza ndenge ezalaka penza ke mwasi penza ke te ose retrouve na wuti na mobali eloko eza te me tofandaka ka mama dikina talaka biso bakongo tokoli na culture moko boye soko odeklare ofandaka kaka donc ezala bien te donc tokende nango ndenge wana bambula oyo nyonso naboti bana misato siko ntango nasalaki kindumba na nga wana mama na liembuma liboto epa garçon nazoyebisa bino mwana 47 ans wana te mwana mobali wana ayebi mosala mwana mobali wana aza mopile aza mpenza chauffeur mama nakenda na ndako na ye aza na bana mibale ya 12 ans na ya 10 ans po ye mpe mwasi bakabwana bana bayaka ere mo bayepa na ere mo bake epa ya mama na bango
mama dikina na koka ko se contrôler te mwana mobali ana nyatanga biloko mama dikina na parla langue na tuna biso langue ngo lobaki na monoko nini na français ou bien te na kikongo aseki na bite yo loko za mukongo se ko lobaki alangi na kikongo ya tangu tata oyo anyati mama ya 49 ans botalaka manzuji une femme de Mukongo qui se respecte ce qui va sentir le qu'il faut le banini kaka na kikongo ya mama njuza komeke hatata nzambe fumu alongo fumu matondo kutondele vulu zuri kintu wati manjuza alobi mama dikine za na mibalo ba yebi penza ayebi penza ketanga démarrer na montagne basalaka nini bakitisaka vitesse na descente ya oza kuna besoin te o accélérer ya ka vitesse ya mutuka yango moko ezokitisa mutuka bandeko na sekaki na gangi lisolo ebimisinga na mai ya miso alobi nazongela tata bana na nga matindika kokanga bafre ya pamba donc ye ndenge aza na kotelema na chaque arrêt moyen a doublé ça c'est soka doublé ka ba accident akomi na si bozo comprendre mama dikina eloko yaki kotondisa nga komatanga mafuta na assistant na koswana ya mobali na nga papa ya bana na nga na ex copine na yo baboti mwana fille awutaki Grèce wana mwana mwasa nazo finga ye ebi makamba finga ki eza lokuta te makamba finga ki eza lokuta ta yebise penza lobi moni yo na préférer kozala nga moke naza na mobali neti yo okabaka te maboko makasi apart maboko makasi oyebi kosepelisa mwasi te matindika donc yo ndo oza no telema pamba otelemaka na chaque arrêt oza na souffle te moi 3 minutes okosala olonyataka to leka mbala moko donc soko komi na nini oyo akomi na nini oyo na Chilombo atelemi le bambino atelemi kotelema na chaque arrêt masanga mbila atelemi ya doublaka te soka double kamba moko pour accident aye abi mama dikina me mwana mobalo na obetoli solo azwanga kobanda na aéroport international de Njili tomoni kingasani tobwile yango tokomi na quartier tobwile yaya esika ya kokitisa vitesse akitisi na descente abi awa luka na komi na descente na besoin kutu ya koforce te nalongolaka likolo na accélération mutuka ekita yango moko yaya na ngomba adimine vitesse yaya na beta cri na oka soni kobima na tongo po bane bazalaki wana mwana neti ke bana bayokaki makambo oyo lekaki nafandi natali papa bana nga nalobi yo égoïste bana na yo moko ne fiska ata pato ya pamba ne fiska ata po oyeba ata na kokonte ke te nazofanda na mobali eloko te likolo nango beexigence likolo nango mama mbongo na ye po omona yango mapasi ayelinga baje ya mutu na se makolo likolo nafandi sie na bi papa tosolola tofandi ça fait déjà 4 mois yango natali ba pour et les contre na meki penda ko peser namoni ke relation na biso et aussi mbaliso te parce que 5 ans passé nazaki na âge te nakomi mwasi oyo nayebi esika nazokende nakomi mwasi oyo nayebi eloko na lingi donc nayebi ke na vivre pendant 49 ans je suis pas sûr que na vivre eso pendant 49 ans donc ntango nga natikali nango eza po na kobokola bana et puis nayeba na kozala bien ngai moko kofanda na yo na okoka te yango wana na préféré ke osala nini okanga biloko na yo okende sika oyo omoni kokoki kokende mpo ngai na yo libala ya mwasi na mobali ekosimba te mama dikina papa bana seka bi tu plaisante ou quoi po ba français bele tu plaisante ou quoi bi non na osala bajeti nazo plaisante te parce que ye ndenge aza wana mama dikina monaki neti ngai nde donc ye nda sukisi mibali na vi na nga ntango nasala ye kindumba na ngai ayebaki te ntango na bakende konyatanyata nga kuna na okompare nayebi kaza eloko te ayeba eloko te ayebaki te mpo na bimisaki yango na miso ya bato te ye ayeka amoniki te natulaki ntango azongeli nga fali nasepela mama na minute oyo aondima te ke naboyi ye bakamaradi na nga nyonso oyo natambola na bango papa bana aosalela bango baodio kofinga bango selon tata ya bana bango nde baintoxike ngai mais mama dikine ekomaka na age moko neti age onga nakomi nango natali aomemela nga nini aopesa nga nini
na ba domaine nyonso nafandi 5 ans ngai moko na bana. Je me suis retrouvée, j'étais encore heureuse. Soko talinga na ye muta obenga mukolo na ye mobala 50 ans mama dikine sa nuni azape ana souffle te ya mobali. Je te dis aokoka te penda ko pam 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 ke ona vitesse bote ifasa nini aye atelemi poko telema telemaka wana po asala nini ase ressaisir po soka telemi te aosopa. Soka telemi ta osopa akoki jamais donc ko accélérer accélérer ata pendant 3 minutes a osopa. Donc yende ngazana soka ye a démarrer mutuka a kotisi premier tanga kotisa deuxième akeke muke muke atelemi akeke muke muke atelemi muke azo telema na po ayeba na kosala nini ko souffler ayeba na kozwa souffle. Mais ce qu'on a fait Nathalie sentiment ezate eloko ya malunga te siko mobali ya bongo mama diki na nga na vivre ne poka mokile lobani ke te naza na mobali intervention komi mama na bango mama bokilo abengi mpona koyebisanga ke te wana tata bana na yo oko traité ndenge wana te bon mama dikina na tuna nano bino bato bosemisaka batata ya bana tata ya bana imilia ngai nga mwasi mukolo nga mwasi mubange abosanaki ke na botela ye bana misatu mobimba lelo siko mabe na nga mokili komika te wana tata ya bana donc griffe synonyme tata ya bana elakisi nini ke tata ya bana aza na droit ya kosala o mabe tata ya bana aza na droit ya kosaka na ba sentiment na yo ya kohumilie yo mais yo mama ya bana oza na droit ya koboya ye te mama dikina naboyi mpenza mobali naboyi tata ya bana na nga aza wana azaka na ba vertige aondima te ke marque déposé na ye mwasi oyo ya mokolo na koboya ye mais naboyi pourquoi je préfère encore nazala ngai moko pas de stress que obanda kotala nalambela mobali nalambela bana à moins que soki oza yo moko d'accord mais ntango naza na moto naza kosatendre asala nini asunganga alobi napesi deuxième chance mama dikina nzambe alimbisanga me na préféré mobali oyo kutu nayebi te napesi deuxième chance ke mobali oyo nayebi pourquoi j'ai compris aussi avec des blessures intérieures na bamakambo ya kala eosalaki tofanda malamu te yango na décide koboya tata ya bana azondima te nakomofingafinga famille ebenga nayoki discours ya mama bokilo nalobi oke mama merci nayoki nazozongisa maloba te tosololaki na ye kasi alobi ayoki oso tokosala nini mama ntango ngai nazalaki na besoin ndeko na bango bamonaki nga zoba bamonaki nga pamba nga kutu bapele na bango nazoyamba bapele na bango mais ntango ngai na bandeki koluka bango mama na ngai omona mpenza osali 15 appel 10 appel osolola mama bokilo osolola na basemeki bazosala baoignore bapele na ata korapele baorapele te mais ngai naoyambaka meme bango nayoki bango ale na bioke merci nayoki merci mpona conseil mais motema na nga eza nango déjà fermé nabimasa déjà mwana na bango na motema na nga 4 mois oyo tozongi nameka nano nameki lidobi zéro comportement mabe égoïste epai donc ye na age ya 50 ans ozomona neti kete azaka na 20 ans yango na bipapa kende basi bazali oyo baza kobotama na 50 ans kobala ata mwana 12 ans makasi na okaa me ngai alingi mobali oyo ayebi valeur na ngai oyo akoyeba valeur na nga epuis akozala égoïste te oyo akocomprendre ke te soki boza ensemble elakisi ke yo pesa nga mpe napesa eza te kaka oza wana neti mwa mama moko boye okipe bilamba na ye okipe kolia na ye ozokipe nyonso ya ye mais oyo ye akoki kosala tanke devoir ya mobali aokokisa yango te na mbetu zéro maboko makasi donc na préféré nazalanga moko bandeko mama njuzi avange papa ya bana mama njuzi alobi garçon wana makambo avangaki ye mama alobi mwana mobali ana telemaka te lokola tata bana mwana mobali ana soki akoti na mutuka démarre ya ye atina destination kutu njuza kokita na nzela ata 2 fois 3 fois mama dikina nga nde nakomi kokita na nzela ye tina destination accéléré yo kutu oyebisi kete kitisa vitesse ozoka accélération obi te mwana mobali oyo abanda kokosanga tata ya bana akosaka ngai eloko ezalaka te awa nde masolo mais mobali yango tellement alingaki tosala nini tofanda ka mbala moko nga nazalaki na temps te nazalaki na temps mais nawutaki na
bolingo oyo ya pasi nalingaki te bana nga bamona so mobali moko na mwa temps ya mokie il fallait tokende ngo malembe mais atikanga na basouvenir mama Dikina c'est un bel homme likolo nango akabaka likolo nango abandaki kokaba pardon likolo nango abi mama Dikina ya solo na poto oyo tozonyokama pourquoi mwasi malamu akutana na mobali ya mabe mobali ya malamu akutana na mwasi ya mabe donc libondeli nango ezali nzambe avant nakufa kutanisanga na mobali ya bien esili kutanisanga na mobali ya bien mpo ndenge na comprendre mokili oyo mama basi ya malamu bakutana na mibali ya mabe mibali ya malamu bakutana na basi ya mabe nzambe asala ngolo ngai mpenza na boyi tata ya bana na nga mama koboya mobali ezalaka nde lofundu boye sikoyo histoire ebaluki bato nyonso oyo bayebaki biso akoma okende kolela kuna akoma okende kolela mama Dikina histoire eyebanaka te epai ya bato eyebani bandeko pardon alango mama Njusa aparlaki soki boyokaki yango bino epai na ye moko pardon ntango baniati na descente mobala alobi na kuna besoin ko accélérer te awa na descente mutuka esaka nini ekitaka yango moko mama Njusa beta pena biloka evulu fuluzuli kintuadi yaya mambo nalingi bino ya trop bayo